Ngai Jean-Pipi Pina na beli mingi na Canada. On a un problème ya foi. Il fallait balongolanga foi batianga ya sika. Naza millionnaire. Tiliwa. OK. Ça fait 40 ans dans un mbongo. Malade naza nango douleur oyo nayokaka eleki ya mwasi ya kobota. Ah oui. Et je ne dormais pas. Ah oui. Ngamba mobali leti boye banda na buta na mufukululu, j'ai plus de 18 kilos na ma même na beauté ezongi. Na yeko mona journée moko na la moki motema etindi na ela lobi. Na yoka yenana. Lere mufukululu amoni ngai. Aza nzambe. Aningani a telemi, a bouger. A tienga, c'est fait. Lere les autres zonga. Les autres ngai neti lere na yakite. Boyo ka soni te boya. Amen. Boyo ka soni te musezi mutazoloba. Le roi Abaye pasteur Ezekiel na vie na ena mabikisa ngungité PCT pourquoi te quartier na bango donc il faut comme on va miracle prophète Emmanuel Dodi eza musenzi oyo azoloba mufukululu aza nzambe oyebi mutu te bivi ya bato te omona ipete ndenge azobela omonaki ete du coup tu lances sur les réseaux sociaux eza scénario même pas jusque là. Bandeko botika ba blague mais c'est là qui grave romoni botika ba blague botika ba tembe botala bino jozo de sega kigala toza on arrête ba franchi biso to sala témoignage ya makionate to futaka ba evala te pona ba $20 olobi na mokili eza fali ipupa na bonzambe eza prophète Emmanuel Dodi peut-être bino bo comprendre gaité yenda gai pona ngai Emmanuel Dodi ya nzambe attends oyo mutu na tana ye na mokili eza fali ipupa na bonzambe eza prophète Emmanuel Dodi yemtu musenzi yeyo zola wakata la dola Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Bonjour, bonsoir, tout dépend du net moment que vous allez tomber sur cette belle vidéo qui est présentée par moi, Lisiana Kangouma, 3 fois la Kinda, na Katia Kanal, Nabino, Fimbu News. Et je tiens d'abord à saluer avant de commencer les prophètes messagers. Hein, Balobi, un prophète est apparu, Dieu a visité son peuple. Le Congo, nous sommes bénis. L'Afrique, nous sommes bénis. Pourquoi pas le monde entier? Ministère déjà franchi. 6e révolution, numéro 817. Et je tiens aussi à saluer Ken Pena Makizembe Yapito. Et là, nous sommes au ministère des affranchis. Bisika ma pambolé kitaka. Yandenge na ndenge ndeko maman ndeko papa numéro zaka kawana. N'hésitez pas à appeler à miracle biso to lokota rango. Basi ezobika ba cancer, ezobika maladie ndenge na ndenge ezobika. Et tout avant de commencer na obana ko saluer ba yebazan zinga na ngai et puis to yeba nini esangisi biso na mokolo ya elo. Kérit Africa Elengi, bonjour. Bonjour la Kinda, bonjour na bato tout dans le plateau awa, bonjour na abonnés fidèles, bato tout ba Olanda biso siko, bato ba partagera et puis bato ba commentera surtout ba vidéo na biso. Je pense que tout ça toujours pour nous retransmettre message, tout ça pour nous reconnaître l'information partout dans le monde. Nous sommes bato tout ba otala biso siko. Ko hésiter te ko partager et puis ko hésiter te ko benga le numéro est juste na bas. Quand bato ba otala biso
partout dans le monde. On a monopolisé parole tout ça tellement ébélé. Eza ébélé tout ça on a vu Kevin parle dans l'écriture, hein? Congo Liziba, bonjour Kevin. Voilà, Congo Liziba partout le monde entier va mettre ça à la biso et le président Toyo Nanda Congo Toyo Kaka. Tout le monde a bisika va dire France c'est ça le marapenza awa oyo to ya marabatebe to rolo ba pe mambebele toujours awa. La biga va partager ba ta la biso président mamrolo ba penza ezali parce que ba lobara mingi mais biso moto côté vraiment. Prophète Emmanuel Dodi, idée na ezani mbali bonsoir Kevin. Nga ko na yebu na commune de A. Ah bon? Allez le frère Kevin, allez le la biso. Ba boni na biso pe susu ba continuer jusqu'au terme la biso. Ba on va avoir problème surtout ba sida, ba cancer, ba kambebe les autres tout ça mon pas prophète Emmanuel Dodi ah ezaka likambo c'est fait. Na mona ngo déjà témoignage de belé pas ça na biso centraline na. Ba beauté. On dit matin maman le comment ça on va que vie à mon penser changer. Tant au côté avec biso pe vie na biso ko changer grâce à Emmanuel prophète Emmanuel Vuluzi aussi qui n'a abonné ni sur la Congo Liziba TV on continue à la biso pour partager émission pour tous yamba vraiment bat au butaki tembe au baki vraiment ébélé que et simba kité que basa ki baje au basa ki ba vendre tant que ngale que tu muto tembe siko na il faut to yoka ba moto sola parce que babi bolo ba trotter sur le no makambote si to sur la plus makambo tozana moko ya biso mécène oyo bosepela na makasi oyo botala ye oyo eda pe bato ebele oyo to kobela penza j'espère que toza pe aza pe na ndeko na ye toza pe na Sandra Ali na sœur Sandra oyo toza tokosola plus ebele na kati ya bachaîne na biso fimbu na fimbu aussi ke Afrique elengi aussi ke na Congo Liziba TV topesa ba invité na biso mbote bonjour papa Jean-Pierre Pipina bonjour Sendi ya diamant moyena loba mingi ezate ba oyo bayebi ngai bayebi ke eza Jean-Pierre Pipina nyangala kata la dollar musenzi ya diamant ngai yeyo en chair et en os ezanga eza photocopie te ya musenzi oyo JB alelaka mukulu Salvatore donc alelaka musenzi ezanga. Merci beaucoup d'inviter na banda Kirit. Directement, tu commences. Je pense que Batouaza est belé dans le plateau. Mais là, on a pena na télé ma page Jean-Pierre Pipina. Au Batba, on a vu partout dans le monde. Tout le monde qui ba image est circulé dans les réseaux sociaux. Surtout dans Combo, il y a prophète Emmanuel Dodi. Surtout dans Combo, il y a Jean-Pierre Pipina. Au Batba, redouté que Jean-Pierre Pipina a une maladie. Que Jean-Pierre Pipina, l'élo a bongi a commune a zone normale. Donc, on a premièrement Batba, on a vu partout dans le monde. On expliquer Bissot. Jean-Pierre Pipina a se retrouvé qui na ministère oyo comment ni ne pour ça que comment awa ni ne sala qui que lelo Jean-Pierre Pipina a comment oyo aza lelo en fait. Bon, merci mingi bande konanga. Nalina expliquer bino. Ngai Jean-Pierre Pipina na beli mingi na Canada. Na sali na hôpital 6 mois. Na perdre 27 kilos. J'étais vraiment squelette vivant. L'air Nathalie gauche droite. Dans le bilan, Soki dans le bilan vanda kaka awa. Na mindele, malade est dérangé, mais na zone na mboka. Peut-être pas na biso na kozo solution. Au biso africain, Ndambe alingaka biso mingi. Na zimwa na nanga ya mobali ya liboso, Marc Olivier Pipina. Ici, mon fils, token n'est pas nabiso. Peut-être na raison normale. Madame Andimi, toya, tomati avion toye awa, tokomi. Mutunyo so komona ngai azolela nini oye bembe nini ngalobi ah. Ebangisi ngai moyena yamba bapeza te un jour. Na bengi muninga nanga moko aya kotala ngai pananga poto solo la makambo privé et tali ata maladie te alors l'air muninga yepe amoni ngai ngala za motema makasi te directement na fondre pour atuni ngai mais nini ukondi bobe nini ngala lobi là muninga ngonde Didi Kinwani non ouais za muninga Didi Kinwani o batunyo so bayebi ezali muninga o to sali na ye musala toute notre vie biso to bandi ko lukambo to abana mike to ke dangola to bandi mbujima et après mbujima elere musala est diminué to benda ni biso nyonso ba chacho ba Didi Kinwani
ba Claude Dinanga, ba Philippe Swabantu, Tolobino, Tobenda na Angola. Terroir na Angola, ezali Moulangi à bière, ba pesio libanga enkara. Na ko expliquer ba tu peux pas comprendre koto te outil. Biso diamant to sala ki cité. Parce que diamant ba angolais ya période wana na guerre. Donc mutu mo ba yebaki diamant ezate ezalaki soko meni marchandise au changer. Ba pesio diamant. De te profiter na connaissance to utaki na ngoi pa na biso na Mbushimai. To gagner ba mongo to garder en tilelo. To za ba bolati. Ezakak. Naza millionnaire. Tiliwa. Ok. Ça fait 40 ans dans Zakanambongo. Ah bon? Nazu yango na 17 ans. Naza mwana na botama ngamoko. Naza kana ndekote ba parents ba kufa. Alors na garde mbongo nanga. Tilelo na ba mapango. Na poto naza kana mon fléri. Soko yepa nanga peut-être au ndibate. Naza voisin à Kofi, à Tchacho. Na mwana ya mokonzi. Expliquez biso d'abord na un obio qui ça. Sikoyo eloko nini esali nga moko na mipesi discipline na koyamba mutu te lero ye asali video wana après une semaine namona bazobenganga partout mais pipi na video ozolela eza nini nani asali Didi Kinwani moninga yo ye kotala ngai nga naza maladi alors po tosolola makambo na biso privé etali te nakokobeta ngo awa te parce que eza ba makambo privé. Alors lobi ochengai neti mobola moko boye tellement que na consentement na été hein. Entre temps les razo filmer nga nazo pekisa ye mais ozo filmer pour nini yo oye kotala ngai nga na kondi c'est quoi croyant que azo filmer peut-être ye moko regarder lobi ya kochango te après une semaine na mona monde entier pipi na nini ozo lele ouf. Alors ye ko sala ke un jour, moi, je suis papa, tellement tu réponds. Na tellement qui na lobaki, mokile yokaki. Mais, batu ba sollicita ki ngai. Yaka na église telle, kende paya fulani, kende na ligo tanga ba kombote, toi la besoin to sala. Propagande na bango. Propagande te. Alors, mais nazaki na leki na nga moko Anne-Marie Nzimbi. Maman Anne-Marie Nzimbi to pesi ngote. Alors azamwana moko donc oyo kakake teti donc na boya koyamba appel ou muto abenga na église moko mais ya lobi ya pipina na kotikoti. Nazana mutu moko soki okei soki abeti yo c'est fait donc panzani donc baby eidi na lobi na ya longa kuna mamba lukuta na sali 8 mois. Ndeko na ngai atika ngai te aza mwana mokonzi munene dans le temps ata bozolobo na mwana mwasi Anne-Marie Nzimbi aza mwana ya Nzimbi général ya lere ya Mobutu donc na mboko oyo okoko lingana te bana ba millionnaire donc basila te baza na bambongo ti lelo alors ti 8 mois na yeko mona journée moko na la moki motema etindi ngai kala lobi na yoka yenana Frère Pipina, s'il vous plaît. Vous savez que la maladie en fait. Oh, mais on a un problème à foi. Il fallait balonga foi bachanga ya sika. Ok. Tu comprends? Donc pas cancer non? C'est ça. Ok. Donc il fallait balonga bachanga ya sika. Donneur à mon ana quitté hein? Pas donneur bah dit mais ça coûte la fortune là. Ah ouais. Alors il faudra na zonga peut-être et pas la biso ba mufugulu bazali ba ko sala gai de et comme ça là que nandimi invitation na tindi message et pas à blobi nangai nazana nous fugulu ya batu ko bode prophète Emmanuel Dodi ya nangai soko meki ou yebisa ngai na la lobi ya petite sœur tika ba blague oh te pardon na la lobi OK après 8 mois na lobi ku fosoni ko sala nini ko mona pasi donc nameka peut-être le bigo na ngai ezaba ba côté kuna oui après si na numéro na bengi na tikele message 3-4 fois azo répondre te ko msu na télé na yebise lekinanga nazo benga prophète Emmanuel Dodi azo tala ba message na ngate il me répond pas na siliki nazui téléphone mais soigne ici Emmanuel Dodi netike na sina mona yi on va combiner ba message
nazotika ba message vocal azo répondre te azo tala yo est-ce qu'on a yebite que ça pipi na mtazo komela eto ndenge ni te boyebi ana musala moko peut-être bato bazokanisa ki azo lekisa RDA c'est un grand homme azo salisa bato des milliers ana temps ya kosimba téléphone te peut-être bino bozokanisa deti ke eza fier ou nini non mais mukolo nzambe nanga touché ye na moni atali message na minuit mwe abeninga pipi na eza yo ngana lobi eza nga musezi la dollar yanga la kata donc grand prêtre na yoki message na yo makambo nyonso oyo ndenge oleli epa Anne Marie Nzimbi na yoki sikoyo asambeleli ngai. C'est fait ni une minute na téléphone alobi nazo peso numéro benga apôtre Tosha asambelelo tout de suite bengi Tosha atindiri numéro na bengi apôtre Tosha asambeleli ngai toyokani ke le lendemain na ya na église nazali kotambola te makasi ya kokumba eza te bandeko botika kosakana na nzambe ko je n'étais même pas capable ya kokumba mutuka prophète lobi na ngai okokumba mutuka yaka kaka ndenge wana mais bino soki bovandaka na Kinshasa 14h 15h bosi boyebi embouteillage mais na tenir na tumaboko mike nazali tumaboko skelete eza mosenzi oyo te aganyanga na kata si tomonaki na baréseaux sociaux nazalaki skelete vivant mais nalobi non lokola mufukulula alobi nakende nameka soki nakokufa kasi nakufela na nzela. Mais est-ce que vous avez été au temps où l'église mosusu kende déjà avant? Non, je n'ai pas piétiné nulle part. On s'enferme qui non mais bato oyo ya motema malamu ya moko ya boye baza na bango nakoboya te soki moto abenga mais kodéplacer kokende na église ya moto kovanda les seules églises oyo na vandi eza wana France. Bon motivation ni kiyote c'est là on est attiré vraiment telema oyo tine sikao parce que baza obenga bengo bisike belo kende te mais loko niveau est convaincu que bibina ya awa assemble awa. Mais tout d'abord na utiko yebisoke naza na leki na ngai ya mwasi Anne Marie alobi na ngai yaya wande ko na ngai na kotinda place ya mabe te kende yo boko ko yebisa ngai OK nde prophète pe le rayo ko benga ngai de na utiko betela bino na se forcer na mutuka na ye na mwana na ngai na mopanzi Marc Olivier Pipina to ye na ye ti tokobi tokuti mama eme ayabinga ye muto asimba kinga je n'étais pas capable de marcher olingi na ye bisonde nini mwana mama donc nazokoka kotelema te tout d'abord malade naza nango douleur oyo nayokaka elekaki ya mwasi ya kobota et je ne dormais pas pendant une année nalalaka te nayokaka douleur incroyable alors omoni na vie il faut ozala na foi soki balingi basambelela yo faut toujours kotia tembe te bazosambelela yo yo mpe fo ozala na kondima ke awa bazosambelaka na kosala nini na kobika eza teke tozoya na motema mibale kote ozopense likambo mosusu me okobika ndeni ngai nakomaki na phase ya suka des amis nayebi ke bomonaki namemaki vie Clovis awa po apie pa bika azalaki bato babombi bambongo mpo bakundaka déjà point. Mais j'étais mourant. Oya mona ngai te nani. Tu vas vidéo. On a déjà que combien nous a déjà prêt. Mais j'ai perdu 27 kilos ma sœur. 27 kilos. Ngamba mobali leti boye bando na buta na mufukululu. J'ai plus de 18 kilos na ma. Même na beauté zo maison qui penza. Azala bogar beauté yo sekende ki zabela ngai. Patika la ngai mufukululu. Oya motambola na zela mufukululu. Alors esali ke mama aimé akoti na nga mwana na nga asimbi nga toleki tokomi na nsima directement papa Raphaël akoti ayebisi ye pipi na azali bayambi bato mosusu te directement balakisi ngai bandeko botika bablague botika bablague botika batembe na mukili eza na bato mosusu nzambe
amitindi ye moko ye mpe aza nzambe be bino bozokaliza aza moto ya mokili mofukulu aza moto ya mokili te. Ah bon? A moto ya mokili te. Mais loko lobi ezosala polémique balobi comme si prophète lokola nzambe. nalobi na ye ngai mpo na ngai pipina na modele na komi oyo azotala ngai mpo tala nga eza mosenzi oyo azoloba mofukululu aza nzambe ngai pipina nalobi anzambe. Mais comment je suis comme ça? Botala ngai na beauté ezongi oyo eleki nga na beauté botala bino nyonso bosekaki ngai nani aleki nga na beauté napesi mwasi na nga na mosika mbote pipina na junior pipina nabosani bino te mobali na yo asabiki mabe eza te lere ta na ye kokoka nzambe aza moto monene bakoya. Alors c'est ça. Alors esali ke lere mofukululu amoni ngai aza nzambe aningani atelemi abouge atienga c'est fait je peux dire 30 secondes nayoki na ningani bakumbira lisusu papa Raphaël na mama Aimé zonga nakumbi mutuka nanga nayoki lere nazozonga nazoyoka nzoto na ngai neti lere nayaki te nga nalobi ici là oyo aza nzambe ya awa batindani bakongole boyoka soni te boya boyoka soni te mosenzi moto azoloba. Alors esali ke toye toke ndako na mwana nalali na butu Marco. Aujourd'hui je me sens bien, tu peux aller dans ta chambre mwana na ngai aza kolala nanga kana yebisi aujourd'hui je peux dormir chérie alobi papa non nga nalobi vas-y po azali kovanda ti 3h du matin mpona kotala ngai besali ke ye andimi te avandi na kiti ayoki nga nazorofle mosenzi alali natikali kolala te na maladi na ngai pendant une année. Alors esali ke journée wana nalali nalamuka Marco atolika papa comment tu sens? Rien. Je ne sens rien. Les douleurs, c'est comme si... Ça disparaît du coup. Et douleurs. Entre-temps, il faut que le lobby n'aille. Lobby, on a les sous. Ok. Lobby, on a des sous. Là, le lobby, ok. Dans une sous, moi, je suis lobby n'aille. Navandi. 2 minutes à côté de mon tout est 30 secondes, c'est fait, deuxième jour. Frère Pipina, balobi prophète semble la moulaïté, ba prophète sou ba tout mukaka ici, babi kaka c'est fait, balobi on les a kisi. Comment se fait mutalo ba kaka c'est fait, musala ba no ko sala ni. Na lobi na yo na mukili. Ezana bato mususu nzamba tinda kaka po babikisa bato. Amen. Soko bino, soko yo za distrait. Oh bakende ko tindika nga na kwe ba ko tindika yo te awa ezali c'est fait mais siko ke na mo mususu pozo ni akozo eloko te. Alors esali deuxième fois atienda lisusu na moni nazokumba siko na vitesse ngabi Marco il me demande papa il y a un grand changement ngabi mon grand azongi bena nazomona eza moto ya mokili te pokozala batindeli bino nzambe atindeli bino mutu aza nzambe bino kozokanisa bablage boyeboye te tokei na ndako nalali moye nabeta basolo mosusu eza te po meme na ndako nazalaki te neti nde mibali bazalaka mais esali ke nakomi komi oyebi eza makambo ya famille keba wana eza basekret sino te bato bakoyeba makambo ebele nazomiyoka apôtre tosha oyo likabulino Raphaël mama yeme ndeli biloko c'est des choses. Alors esali ke troisième fois na ye sou mama yeme ayambika sou na koti troisième nazongi nakomi kolia bien nakomi kozwa makasi ya kolamba bitekutekuka nazolia bapose ngabi Marco biloko nakomi kolia ne
Ok. Quatrième, de Moufoukounou, Siko, Atchengaï, Asuka Lobby. C'est fait. C'est fait, et Sili. Dimanche, Moussenzi, aïe, beaucoup dans l'église. Bon. Jean-Pierre Pipina, je pense qu'il y a une question mon autour na yo, parce que la biso partout dans le monde. Balinga, yo za témoin oculaire. Ou expliquer biso, ou éclaircir biso. Et ça là qui combien de temps il y a ressentir que changement, il y a regarder que ça la témoignage. Et puis Dédé, il y a des gens partout dans le monde où barondi maté na changement na yo. Batu barolobake, prophète Emmanuel Dodi des faux prophètes. Prophète Emmanuel Dodi a reçu la base mort ya mankiona. Il paraît bafuta ki yo kanya kambongo mosolo pour que oya osala jemoro boyo lo bakaka o témoigner kaka ke nabi qui et tout on que le rozaki nangote na on expliquer biso bena clair ça na biso clair pour ba otala biso partout dans le monde. Merci mingi monsieur le journaliste ngai comme na Jean-Pierre Pipina awa na mboka oyo po bayemba yo il faut osala pauvre ou bien osala riche il faut osala riche ngana zimbo na mwana muke. Très bien. Prophète Emmanuel Dodi. Moi j'étais mourant. Baba pesaki yo mongo. Ngai mbona kubuka église. Na tongi ya sika. Na kubuka église. On a tongela basali ya nzambe nyonso oyo ya franchi ya Emmanuel Dodi na kotonga église. Ils ont un engagement sérieux, Jean-Pierre Pipina. Mais là, mon bon laté, moi. Moi, je suis un patron, là. Là, il est aussi là. Je vais t'aller l'onglet, ça, mon tassi, là. Hein? Même si je peux plus aller autour de l'église, si là, mon tassi, là, va dans mon fléri. Parce que je suis mis ça, là, il y a bambon, mais belé. Hein? Babi, nous, ni azoara, rabato, baye, bana. Sandali nazaki ex-dansieuse ya JB bazuye Jean-Pierre Pipina Toyoka beta JB babi azosora bato JB azopopere na bango pour que baya basala témoignage ya malamu que miracle les apo mokili comprendre que botaki na mokili bokoti kati na bonzambe siko. Tout d'abord nayebaki prophète Emmanuel Dodi ce que ezalaki Anne-Marie Nzibite mais peut-être la lingana mikufela na kati ndako orke nzamba azaka pembeni ya même pas la joie de vivre zalaki nani même d'ailleurs je pas de la reboui même il a que vivre ma vie on est dit on a parlé de problème on continue le témoignage vite fait comme déjà les ali épisode de réguler les autres là déjà la mokili on a battu bazolo ba mabir chez prophète. On va ba mes réseaux sociaux ba internet on va finga prophète tout le monde peut pas prophète Ezekiel a écouté mais la contredire penza lobi yo zana mutu moko ya ba science prophète baza mutu ba science donc yango na ba science na bino esangani pour bosala le roman pour ni sa moki. Merci mingi pour la question wana soki batu bayebaka diamant ndenge to salaka ba trafiquant biso to kenda Angola o ya guerre c'est-à-dire idita Azo Bunda na impela. C'est-à-dire, biso, ba Congolais, Mobutu, azalai koyokana na ilita. Alors, c'est-à-dire, ba Congolais, bazaki na droit, bazaïrois, bazaki na droit ya kokota na Angola, ba ko déranger bangote. Angola, o biso tokeyo, tozo bambo, to garda ti lelo. Eza ya bouteille, ya prémisse, au pesi, ba pesi o libanga. Non, ma qui cité? Pour te bénir, qui aux masqués na est-ce que tu as déjà la biloko un peu miké na kotika la kosimba ki cité tout d'abord na botama ngamo ko pa mama nanga OK mama oya botanga ngamo ko soki na simbi ki sina kufiti oui na kosimba ki sipona sala na oni nazala ndeko na ngaya o to luki na yembo Philippe Sobantu papa Philippe que bosala na aza beau frère ya Cardozo Mwamba. Ah bon? Oui. Il y a Cardozo Mwamba. Papa Philippe, confirmé biso ba dire il y a Pipina. Il y en a eu bandi ndenge moi vite fait. Oui, Pipina, d'abord son commis les japonais. OK. Avec les autorités, avec le prophète Dodité. Pipina c'est mon frère, on a commencé, on était trop jeunes. Bien que l'excellent mouvement était moi, j'ai à Chikapa. Ça, le mouvement ici dans Mujimai, ils sont venus à Chikapa, après Chikapa. Merci. Puis on s'est retrouvés en Angola, on a évolué ensemble.
toutes ces années-là, on veut mettre ma solo. Nous avons toujours une bipina, des fois, nous avons besoin de cuisine, nous avons besoin de blague, nous avons besoin de tout ça. Toutes ces années, on a passé en Angola, nous avons toujours ensemble. Mais de le seul monde a fait ce témoignage, Gaza Moutouakisi. Maladie naïe. Ça m'étonnerait beaucoup. Pendant la période naïe, maladie. Maladie naïe, moi, comme pasteur. Ok. Je suis pasteur à l'église Centre Chrétien Miel. Nous avons un docteur Joseph Tichawa d'Indawake. Notre église est sur chemin de Chêne 7, 7C, dans la commune Yarena, à Suisse, à Lausanne. Puis nous sommes au Canada, nous sommes en Suisse. Et puis à chaque fois, quand on va au Béla, sur Benginga, nous sommes à puis nous sommes oh, qu'est-ce qui se passe mon frère? Ah non, le mon est démaraté. Ah bon, ok. Quand on est mis ça, on a salanga blague, sur Benginga, blague, yo, tout ça qu'on sort, l'auteur, moi c'est tout ça. Donc on a senti que nous avons zami à zalaraté. Et puis à un moment donné, on a bien un numéro Canada de la sauté, ça fait que le 10 juillet, surtout avec la délégation. Il y a l'église, il y a le docteur Joseph Ticha, il y a un côté par maman Olangi. Dans le téléphone, nous avons senti le pipina. Dans l'hôtel, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pipina, nous avons Margot. Nous avons bien. Nous avons bien. J'avais tellement aussi de soucis avec un parce que tout mais ça tellement trop. Famille déjà. Après, dans Angola, nous avons fertile en Angola. Je suis resté en Angola pendant une année. Et à chaque fois que je l'appelais Pipina, j'ai senti qu'elle était vraiment malade. Comprenez que on a grandi ensemble, on a évolué ensemble toutes ces années-là. Et puis nous avons bébé tout ça ensemble. Et à chaque fois que je lui parlais, moi, je pleurais. Et la vidéo qui circulait là, quand vous avez vu ça, je ne savais pas que Zaki m'a filmé, mais j'ai eu beaucoup de questions, il faut répondre dans la place en Angola, tout ça. C'était pas beau à voir, quoi. C'est un grand monsieur quand même, c'est un responsable. Et c'est là qu'il me sont bien été. Mais quand on a eu la vidéo, que Pipina a témoigné, je me suis dit, mais c'est une blague ou bien? C'est comme Jésus a guéri l'aveugle-né, ce qui est écrit en Jean chapitre 9. Mais mon toit qui est aveugle-né, c'est que je sais, et que j'étais aveugle, et je vois aujourd'hui. Ouais, la réponse que cette personne a vue, pas tout ma question est belle, à côté en détail. Yo, c'est qui aveugle, comment aujourd'hui, aux hommes, on a été consolé. C'est que je sais, et que j'étais aveugle. Et que l'homme qu'on appelle Jésus-Christ m'a guéri. Nzambe est prophète de Dieu. Amen. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Nzambe a passé de Dieu à Biki Ndebonangaï. C'est pourquoi je me suis dit, je vais aller voir si réellement à Biki, l'église a prophète de Dieu. Et quand je suis arrivé, Nayami passé de Dieu, Nabani Olela. Oh, vraiment. Pourquoi? Parce que il a pleuré pendant, je crois, dans Kouti Pipina, en bonne santé, mon moment est bimi. Vraiment beaucoup d'émotions. Je suis pas pu. Oui, oui. Tout le monde a mingi. Sauf beaucoup de place, tout ça là, tout ça là. Les frangins. Tout ça, tout le monde a mingi. Sauf tout ça là, tout là, mabiso moko, sauf tout là, mité, tout le monde dans restaurant, biso mbalé. Donc ainsi, c'est comme ça. Pasteur Philippe, on est déjà à la fin. Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent partout dans le monde entier? Ceux qui doutent toujours qu'ici, il y a des miracles qui s'opèrent et que le Dieu des prophètes Emmanuel dit, quand vous venez les dire, est en train d'opérer des miracles. Ce sont les signes du temps de la fin, l'incrédulité de la Katia Batou. Mais qu'on répond dans le but que c'est vraiment honteux et puis pour aider Pipinaté. Et puis scénario peut qu'on s'alamate jusqu'à ce niveau-là. À mon avis, Pipinaté dans Zobela. Il peut avoir raison. Mais pour mon avis, c'est pas pour rien. Je suis là depuis une semaine. Je viens d'arriver, donc Angola, maintenant que je vais en Europe. Comme il y a Bibi Bina, il faut que nous ayons la place au Biki. Réellement, ils ont solvé au Biki. Amen. Le dimanche, tu as solvé un téléphone. Je suis venu sur Kilt. Et après,
Tant que dans le bureau, dans un j'ai senti que c'est vraiment Pipina au Naïbi. Je peux pas me retenir dans le là. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Et oui, ça découvre à se repentir, c'est pas bien. Oui, Moutouté, Bivia Batouté. Au moins, il peut être dans un bel, au moins, qui était. Du coup, tu lances sur les réseaux sociaux, ça, bah, scénario, même pas jusque là. Et Dieu te pardonne seulement. Voilà. Tu reclôturais na Pipina, il y a Sandra Lina. Par rapport, il y a dire au Lobama les réseaux sociaux, Sandra Lina, c'est Sandra. Bon, pour Nangai, tous les gens ont lobaté. Puis, on a dit Vandiawa, fait un boss de boss, champi Pipina. O aza pasteur ya munene ala pena église na ye toza on akata ba franchi biso to sala témoignage ya makionate to futaka ba evala te pona ba $20 olobi to poussa to futaka ba evala te pona ba $20 et pana biso a part batu ya kombo babiki awa vie Jean Pipi Pina Sandra Lina ken pena pas zo ba miracle abiki et loko zo sala bango ka pasi ko biso to sambelaka Jésus comme te to sambelaka Jésus Christ le véritable Dieu ye penza mutu atindi prophète Emmanuel Dodi à part papa Simon Kimba on c'est le prophète Emmanuel Dodi miracle ya prophète Emmanuel Dodi ezo sala maka na batute ezo sala matina ba photo ezo sala matina ba photo ji photo na yo tina ndako mpepe mabe tikali libanda moyen côté zati malade tikali libanda en plus ba l'huile na biso to teka na église ba pozo tuna nga sando zo longa poso poani na pokola esu ba hydroquinone te na poko kupwa ko ka l'huile na biso wa esala nga chirurgie spirituelle eza première fois ba ka chirurgie spirituelle na zo zonga na poso ya nzambe na zo zonga na poso ya nzambe na poso ba ekobo poso ba mauvais sort poso ba démon en plus ndé ba moni vie na nga Jean Pipi na pasteur munene ya mboko au niveau na beauté na charisme grand homme boy et c'est prophète Emmanuel Dodo a coupé sa bangombo donc eza ba jaloux eza musala ya satana tant bat bazo sala ya miracle zo mutana lola loko ba ye pasteur Ezekiel na vie na ena mabikisa ngungi te PCT pourquoi te ya quartier na bango donc il faut comme ba miracle prophète Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi nzambe atindi po na biso bato masumu nzambe atindi po na biso bato masumu en plus Jésus-Christ le véritable Dieu soko tali na ndako nzamba bukaka lekecho abukaka biloko azalaka vraiment anolinga te masumu ezala pembene ndenge prophète Emmanuel Dodi ayote ya biso sali ayote ya biso ayeli biso connaissance ayeli biso message de la vérité totika kobo totika masumu totika nyonso ezala ba pasteur moko te na église na babango bateyaka masumu parce que bayebi ke so batei masumu mabonze ekota te donc batikela biso temps na mokili eza fali ipupa na bonzambe eza prophète Emmanuel Dodi nabi na temps oyo mutu na temps na ye na mokili eza fali ipupa na bonzambe eza prophète Emmanuel Dodi donc ye pena mutu yo abikisa biso nde toza boye toza ba disciple ya nzambe ya Jésus Christ oyo eza prononciation pardon omoni biso toza bato omoni biso c'est les choses omoni biso bato toza bato tambola na Jésus Christ le véritable Dieu eza quoi prophète Emmanuel Dodi atambola na biso ce que simi prophète Emmanuel Dodi toko catholique prophète Emmanuel Dodi a besoin de 1 minute c'est fait merci beaucoup frère Jean Pipi Pina on est déjà à la fin je sais pas quel message vous allez interpeller les gens oh bazo kundi makaka te bazo croire kaka te que un miracle penze zali na ebité mot de la fin on a miracle on so ndenge sala na bato pe bazana bakalo rola yozaki nango na bato bana maladie bazana bokono oyo bazo douter nanu na miracle esalami pa na yo s'il faut pesa bango message moko clé na bato tout ba Rolanda o pesa pe na bato bayebi o bazo souffrir sikoyo à travers yo peut-être ba koyo ya rozolobiko merci mingi na mutuna bauti kotuna ngai nazo senga monde entier na lobi na Congo ti ozala mwasi ozala mobali Emmanuel Dodi asengaka 1 franc te ezate okoya o dana moi au moins $100 dana ala besoin te ye aza motinda donc ngai peut-être bino bo comprendre ngai te ye ngai pona ngai Emmanuel Dodi aza nzambe asoki o chetembe
yaka epa na nga otala santé na nga azalaki motire te ngai aza nzambe parce que yomonaka nzambe tozomona nzambe à travers prophète Emmanuel. Mais ngai nazalaki na besoin bokili mpona vivre nazonga nabinela nzambe nabinaka awa chaque jour soki yo otalaka omonaka ngai te okanisi naza maladi talaka dimanche nyonso okomona pipi nazobina modele nyonso parce que il faut ozala na esero soki okoti na kati ya église omoni prophète Emmanuel Dodi motu nyonso nazosenga monde entier peuple congolais nyonso oyo nyonso aza maladi sala kaka tu ezala na makolo tambola malembe te ata okosala une semaine soki okoti kaka na porte oyo obiki amen donc boyoka na bino soni te boya asengaka eloko te moto asalaka carême un mois sans komela ata mai nini bande sans komela sans kolia epuis soki azoloba ngai soki navandi na mopanzi na ye azoloba nazoka nzoto na ngai ezorépondre ngai alobi comment nakokoma mpe neti ye nazosambela nzambe nzambe akotisanga biloko oyo ye aza nango amen otika na bino soki oza na besoin ya lare nga mosenzi na lare yaka na okabela yo okabela yo napesi napesi identité na ngai yoyebi kaka mosenzi na diama koma kaka ngai nakopesa yo mbongo. Merci beaucoup. 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 ngai nakopesa. Ah, la demande de récolte est belle. Nga naza mwana ya mufukululu. Donc naza nanu na nzambe. Mbongo pe banda nazwa yango na tongo. Donc 4 générations. Nazotuna yo, nazo-répondre. Moto asila afandaka na mofleri. mokolo koya na ndako na nga okokrake naza na mapangu naza na makampagne wana mobimba nakoteka te naza mwana mofukululu ngai mbula oyo nakobuka eglize oyo mpona sala esengo ya bandimi nyonso oyo bazolanda Emmanuel Dodi basambelaka bien bato nyonso tolimbisi bato ya mokili na bilobela mosenzi yeyo alors osepela mbongo nakokabela yo senenga yo nyonso nakopesa mutu nyonso oyo aza oyo mosenzi aza te me mosenzi yeyo nongaka kaka la dollar sur émission na biso tito bandege émission nga pe na témoignage kaka moke ya oloba ti babenge so tosala émission nazala ndimaka biloko ya sana ezala kaka ya koleka andima ete video namonaki yo na tv no na moi lelo parce que différence eza mpenza olimbisa Emmanuel prophète Emmanuel Dodi alimbisanga aza nzambe na ndima na nga te aza nzambe soki ye etie tembe na Emmanuel Dodi ngai mosenzi yeyo nzambe apambola yo botikala bino botika kose compare na Emmanuel Dodi ye nayebi te na kati na ye eza ye te aza nzambe donc tolimbisi bino me mosenzi yeyo ozomona mosenzi nyangala kata yeyo na augmenté na 15 kilos dans moins de 1 mois et pas Emmanuel Dodi. Botika ye. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin, fidèles internautes. Balambia Fimuna Fimbu ya Congo, Engi ya Congo Lizibatu. N'hésitez pas, ministère des Affranchis 6e Révolution numéro 817. Et je salue procureur Raphaël, Maman Aimé, Maman Nicole Feza, Maman Jessie Kitenge. Vous étiez tellement nombreux. Et salut encore notre maman Oazakana Régie, Maman Sophie Jimbi, Pasteur Gédéon Sekanel, Pasteur Tocha, tous les affranchis du monde entier. On vous aime beaucoup. Numéro 817, 6e Révolution. On se dit à bientôt.
Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais, This is London. This is London City.